Demokratia Peuple congolais, bandeko bangai, biso nyonso toyebi yango ke ntango soki tobeti match de football et soki na premier mi-temps bamarke biso 2 goals et que na deuxième mi-temps biso tomarke 4 goals biso batokogagner. Lundi le 7 août totambolaki bakongo batambolaki badepte ya kundako batambolaki partout badepte ya kundako bametaki match ya football na Hippolyte Kanambe mais match yango na premier mi-temps esukaki na 1 but partout. Donc, on doit gagner à quitter, on doit perdre à quitter.
Yangwana lukula tozali kozonga na match retour mbala oyo to marque 4 goals pour tout gagner définitivement, pour tout binga na Kabila définitivement, azonga na Rwanda, azonga na Tanzanie, to akende na île Seychelles. Peuple congolais bande ko bangali na yoka kiango ke zola na basanga babandaki kolakisa bambila les prières à bunda kona camp kokolo pe na échangeur pe bomonaki basoda balati bateni ya bundu ya Congo na babande rouge na mitu na minduki na bango ya Hippolyte Karambe babandaki kotire peuple congolais na basoda wana bayekole ba prière ya bundu ya Congo balataki babande rouge pe babandaki kotire na lomiboye to yebi bino ezalaki bozali ba Rwandais mais soki bozali ba Congolais boyeba yango lelo ke Hippolyte Karambe akotika na mokili oyo te mokolo akokende ti kose souvenir na bino parce que toyebi bino toyebi bafamille na bino bino bozali kotire peuple congolais oyo azali kolibere mboka na ye bozali batraître mpona match retour ya lelo nasengi na bino bobalwa minuki na bino contre Hippolyte Karambe. Soki bobaloli yango tokopaka na bino mais soki bobaloli yango te tango Hippolyte Karambe tokobenga na ye peuple congolais ako se souvenir na bino bana mura bino bana mura bozalaki kotire sur bato bazalaki komarche contre Hippolyte Karambe ezalaki bozali bana mura ya Rwanda mais soki bozali bana mura ya Congo botire na bandeko na bino bakongolais oyo bazali kolite contre Hippolyte Karambe toyebi bino peuple congolais on se souvenir na bino tango Hippolyte Karambe akokima parce que ye akokima tango akokima peuple congolais on se souvenir na bino parce que kombo na bino yebani parce que boyebani bozala ba Rwandais mais soki ba Rwandais te etali bino basoda na ba gendarme biso tozali contre bino te bato ya bundu la Congo bamarchaki bazali contre bino te bango nde baboyi Hippolyte Karambe na recolonisation ya Tutsi rwandaise voilà ennemi na biso mais ennemi wana azali ennemi commun entre biso na bino yango wana tosengi na basoda nyonso ke guerre na biso ezali guerre na biso pasi na biso ezali pasi na bino biso tokufaka tozali kokufa na nzala bino mpe bozali kokufa na nzala biso tozali kokufa na minduki ya Barwandais bino mpe bozali kokufa na minduki ya Barwandais yango wana nasengi na bamilitaire congolais nyonso oyo babetaki masasi te oyo basoutenaki les marchands nasengi nalobi na bino merci bokontinue ndenge wana mpe boyeba yango ke biso tozali contre bino te mais tozali contre moto moko Hippolyte Karambe azali Tutsi rwandais na batutsi rwandais na ye peuple congolais mes chers compatriotes nasengi bino tosatake na Hippolyte Karambe na batutsi rwandais na ye peuple congolais mes chers compatriotes
bomoni tango tosalaka compagnie ozali chef ya compagnie mais okokosala misala nyonso yo moko te okonome chef du personnel aza na tâche na ye asalaka, chef ya marketing aza na tâche na ye asalaka, chef ya vente aza na tâche na ye asalaka, chef ya compagnie akokosala batâche nyonso te ye aserezevaka un certain nombre de tâches akokosala mosusu apesaka ngo na bato. Ndenge wana botalela ngai bandeko na ngai, soki kotindaka ke natinda ngai moko, soki okota na nyoka nakota ngai moko, soki okota na nkoi nakota ngai moko. C'est trop de travail. Yango wana lobi boye tosala en sorte que makambo oyo bino boyebi kosala bino kosala ngo, oyo bino boyebi kosala te ngai nasala yango. C'est un partage du travail. Yango wana na lobi boye vuvamu na aseka bino bato baya kotala na mate ezolo na lobi na bino lelo na match na deuxième mi-temps oyo soki bato ya vuvamu batelemi te, soki bato ya aseka batelemi te, baleyeke babwaka nsoki tumbu kwa bamuta. Nazali kosenga na ba abe pe na ba évêque ya saint bobimisa bakura ya catholique, parce que peuple congolais azokufa nzala, peuple congolais bazobwaka na baforce commune, peuple congolais alingi abenga na minguna na ye, bino bozali koretenir le peuple etambola te, c'est de la trahison. Bo conduire biso te to considérer ba abe na bino ba évêque ya Sengo lukula ba traître, parce que justice divine est à la calamité. Ndenge nini bino bozali kolia malamu, bozali kolata malamu, peuple na bino ya catholique ezali malheureux, bazali kokufa bazobwaka mona na baforce commune et bino bofandi na bino. Ngai na lobi bobimisa peuple ya catholique. Na lobi boye na bangunza botelema bobima botambola. Ngai nazali mwana ya bangunza, ngai nazali fierté na bino, ngai mwana na bino, nazali koloba na bino botelema botambola pona kobenga na Hippolyte Kanambe na batuti Rwanda na ye. Peuple congolais, mes chers compatriotes, na lobi boye na bakimbangoiste, bino bakimbangoiste, bino bokoma batu ya Kabila ya Hippolyte Kanambe boyokisa mbuta kimbango soni te. Na lobi boye bakimbangoiste babima. Malheur à ceux qui font du Kimbangu, spécial l'esprit de Kimbangu. Nasengi indépendance à 59 et les gars qui ont maté sans Kintouadi. Kintouadi a joué un rôle monnaie dans l'indépendance comme ça. Maintenant, il y a une colonisation dans le Rwandais. Il faut église Kimbanguiste fidèle à Kintouadi à ça la lutte. Il y a Makasi pour tous se libérer. Soki et Salami, Toko Sepera. Pe kombo ya mbuta kimbangu bamemaka toko glorifier yango. Bino ba protestant tolobi na bino ba croyant protestant ba bima na nani boli kotikila musala ko libérer mboko, puisque mboko ezali ya biso nyonso. Peuple congolais bandeko bangai, ndenge na lobi na bino ke mokolo ya kompani asalaka misala nyonso ye moko te. Anuma chef du personnel, anuma chef ya marketing, anuma chef ya vente, bango nde basalaka mosala oyo apesa bango. Ngai pe na kosala misala nyonso ngai moko te.
na tinda ba foudre na kota na banyoka na bwaka yangwana lo boye bino ko sala makambo ko sala botiki na ngai oyo bino ko sala te yangwana pena lo boye na bokoko na biso tozali na bato ba yebi ko tinda foudre na bobina bango botinda foudre esika Hippolyte Kanambe azali na bokoko na biso toyeba bato ba yebi kokota na nyoka na lobi boye kokota na vipere pe bokende koswa Hippolyte Kanambe na bokoko na biso toyebi bato ba yebi kokota na léopard na nkoi bokota na nkoi pe bokende kobroye Hippolyte Kanambe bokota na nkoi pe bokende kobroye Hippolyte Kanambe botala video ya solo bokomona ke bakongo na bundu ya kongo batelamaki na mwanda batelamaki na boma batelamaki na chela batelamaki na matadi batelamaki na kipese batelamaki partout bakongo batelamaki mbala oyo na sengi 3 millions de Congolais batelema na Kinshasa soki botelemi te ke botikeli mosala nyonso kaka na bakongo biso tokosenga indépendance ya Congo central biso tokolongwa na biso ebokotikala na mboka na bino botikala na mboka na bino bakolonize bino na batutsi rwandais parce que olenga ngoyi chez Okitundu mutetela olenga ngoyi mutetela bandeko ya Lumumba bazali ko glorifier Hippolyte Kanambe kizenga palu parti Lumumba unifié azana Hippolyte Kanambe yangwana biboye ba jeune na bino ya bana miketo lembi lelo nazali kotinda bino lendi oyo soki botelemi te lendi oyo soki botelemi te soki botikeli mosala nyonso kaka na bakongo biso tokolonga na biso na RDC nalobi na bino que lundi le 21 tokotelema lisusu pour la deuxième mi-temps parce que la première mi-temps tout ça qui 0-0 lundi le 21 tokotelema lisusu pour la deuxième mi-temps pénalité marqué 4 goals na lingi komona 3 millions ya bato soki te bakongo na bayaka parce que bayaka baza bakongo bakolongo na République démocratique du Congo pe bako opter pour le Congo central indépendant soki na moni 3 millions bakino batelemi te biso tokena biso comme ça botikala na Hippolyte Kanambe mais je le répète 3 fois que soki lundi kaka bakongo bakotambola na bato bakunda Congo biso tolongwe na biso tolongwe na biso na mokili oyo parce que bajeune na bino ya bana mike tolembi yango tokokontinue kosupporte te parce que makambo na bino toyebi yango na 59 ezaki ne wana le 4 janvier bakongo basengi indépendance bakongo basupporte basacrifice nyonso mbutakasako basali mosala nyonso Lumumba asalaki mosala moko te azalaki na ekolabo ya arme ya sécurité belge kasi bokoma kokumisa Lumumba mpe bosakanelaka mutakasa bwamona bino mpasi mingi lelo Fumanda nseme azomona bino mpasi mingi me toyebi yango ke lobi bokopesaki mokonzi na olenga nkoi na che Okitundu na bandeko ya Lumumba bokosaka na mutu azomona basacrifice mpona peuple. Tolembi bino lendi
soki bokotambula na ningo mona 3 millions soki na moni 3 millions wana alors vive la République démocratique du Congo mais soki na moni yango te biso tout le monde na biso boyebi boko comprendre le jour wana pourquoi tous en la Corée du Nord na Corée du Sud pourquoi tous en na Chine populaire na Taïwan pourquoi tous en na Vietnam du Nord na Vietnam du Sud parce que ba kabula kimboka biteni mibale pour na ko satisfaire ba ambition ya Maïka La